Ok. Oui, merci à mes internautes de CongoMillennium.com et merci de vous savoir encore très nombreux dans votre émission Qu'une réalité qui aujourd'hui est présentée par votre humble serviteur Bello Belkam. Comme je vous l'ai dit, et je suis le défenseur de tous les animateurs. Aujourd'hui dans votre émission Qu'une réalité, nous allons une réalité qui se passe à Kinshasa, phénomène Boma Mama. Banakini batomboki, ba jeune, ba papa, ba sangani ba koti réunion. Si ma kokota réunion bazuli kanisi babimisa kisi moko boye kisi yango babengi kombo Boma Mama mususu babengi yango Boma Mama mususu babengi yango na mundoka mboka balobi muke mpangi na Benofin veut dire maman doit mourir papa balobi baboma ba maman. Pourquoi les mamans doivent mourir? Mususu balobi te betu kangama parce que ba ou ba o kimara veut dire betu kangama Boma Mama nde masolo ya Kinshasa. Naïbi nangate Boma Mama. Pourquoi? Maman sali nini? Maman tumboli papa, to maman le papa mbongo. Pour la narana bilili o ba proposer c'est pas Teddy Musumbi monsieur Salo. Netoroye ba réellement pourquoi ba Boma Mama? Pe Boma Mama ngoza nini? Et melamaka ndenge nini? Et salaka nini na nzoto. Et cette émission, je la dédie au mannequin de l'Irlande. Oui, c'est mon vieux. On l'appelle le vieux Dezingo, Désiré Kiengebeni. Oui, je la dédie encore, oui, au monument allemand, le Lenx Longelo, les monuments allemands, swag, tendance, beauté, tous les cas. Bonjour camarade. Bonjour papa. Tu es posé à moi na kini, oyebi ba kisio bazo benga na Kinshasa, Boma Mama na mususu betu kangama. Bon, kisi wana na zoe bango pe na mona rabateka kango mingi ya. En fait, betu kangama na Boma Mama ba kisio na mibale. Eza ba kisi ya malaria ya typhoid to esalaka nini na nzoto? Bon, pona ngai nazomona ba kisi wana ezo servir biso mingi neti biso ba chauffeur. Tomela kango ezo servir biso pona mukongo. Er moko edaka mukongo mais so meli yango na ba réaction yango zoyoka er mo eza lokwa eza na mwa drink muke mais lokwa biso ba chauffeur ezo servir biso na mukongo so meli yango au senti mukongo eza bien mais ezopesa biso pe na posa ya ko sala force ya mwasi makasi na ndako. Donc soko meliki sango eza ko exciter ezopesa bino posa nzoto. Ezopesa biso posa nzoto vraiment makasi ya ko bamba penza makasi vraiment so simbi vraiment mwasi donc otikele tante. Bongo yeko mama pourquoi faut mela susu kisi balobi Boma Mama o boma susu mama pona nini tembe makasi bongo? Bon biso mibali tolingaka vraiment biloko bongo yango zomona batebele bazosepela nango makasi. Ok, conseil nini yoko pesa la baninga mususu banchofa ona no ba découvrir Boma Mama te? Bon, comme conseil, nous avons bango. Eza pona biso banchofa ezo ede biso ka pona mukongo to melaka ngo mingi po edaka biso na makambo wana oyo tozana ngoposa. Merci ndeko. Oui, bonjour. Yo posa mona kini oyebi kiso na Kinshasa bazo benga Boma Mama? Oui, na yebi yango justement. Kisango wana babengi Boma Mama ezalaka nanu ndenge nini? Bon, effectivement, na mona ki yango na somba ki ka pona melana meka. Mais justement na meka ki esalanga vraiment bien et satisfait ki nga moi mukongo pasi banini. Pourquoi kisi ya komela bapesa yango kombo Boma Mama? Mama ekoluka nini na kati ya kisi wana? Bon, kisi wana eza justement pona mukongo pasi, pona ba oyo baza justement na ba faiblesse sexuelle tout ça. Yamone bapesi kombo Boma Mama. Donc bapesi yango kombo Boma Mama parce que ceux qui ont un problème avec faiblesse sexuelle et la musakaye. Pona yo mena kisi wana ya Boma Mama na mususu bazo benga betu kangama. Ozo kangamisa batu. Eza malamu to mabe. Bon. On a ko préciser na on te parce que na landeli yango penate. Il faut ko tale lango malamu eza ndenge. Ndeko mbote papa yo posa mona kine oyebi kiso na Kinshasa ba kiso bazo benga mususu Boma Mama mususu betu kangama na yebi yango ngape na melango déjà yo so mela Boma Mama na mela Boma Mama pona nini bapesi kombango kisi Boma Mama mama sali nini po yeba boma e siko kiso wana bapesi yango komo Boma Mama pona raison que yango soko meli yango ezo pesa force ya bitumba to ya kofinga ezo pesa force ya rapport na mama.
Donc utilité qui sango car soko meli po passer par rapport na maman. Bon c'est là ba kinwa ninga ba ngai selon ngane na melela ki yango po ba yebisa kinga ke etretaka mukongo. Mais selon ba kinwa mususu ninga ba melela yango po na kosala ba rapport na bango na basi na. Mais ngai na melela ki yango po na mukongo balobaka so traiter mukongo. Yango na melela ki yango. Parce que selon yo so mona est-ce que ça malamu ko boma maman wone komi likambo tembete. Bon, c'est là que ba so mango pona ko boma mama eza mabe. Mais soki ke likamuke ya mukongo yo muso azobela to so luka kisi ke etraité. Donc soki simbi nango ke sala malamu pona biso. Mais soki eza mabe to kotika ngo po ndenge to melango soki to moni rendement ya mabe to ko melango lisutu. Est-ce que yo de po bandi ko melango pe bato bazo melango bo yo ki pe réaction ya ba maman est-ce que ba maman bazo lingango to ba maman bazo baye po bazo kufa? Bon c'est là ba maman kuna ngai ba o bazo melango ya rendement na bango na yebite ngai na melaki yango na ndenge ke kisi. Na batuana na yebite ba maman soki bazo linga yango mais si rete ke maman ko linga eloko eboma ye. Parce que si ma ko melango yo maman yebisa ki yo nini? Bon ngai si ma ko melango na ndenge na ngamo na monelaki nanu na moni vraiment utilité na ngona no bandi ko sala te. Mais na melaki yango na linga siko ko continuer pour na confirmer. Soki na continuer na moni eloko te na kotika. OK merci. Ok, merci beaucoup. Vous venez de suivre les différentes interventions de la jeunesse. Ils ont dit ce qu'ils allaient, ce qu'ils avaient à dire. Qu'on a bango, boma maman d'engolandi, ils sont fortifiants. Ils ont kisi moko ya bokoko. Oyo ba jeune garçon na ba papa baso melaka ndesika pour la force. Tous ceux battent na Kinshasa, mi tu connais ce comique à faut tindika. Veut dire so tindiki te au démarrer te. Yango moni ba formule comme belé mususu ko bien nkoro. Musu boma mama mususu kumbaki mbiko veut dire ko zwanga mabete muke mpangi na benove. Nyosa ka ba formule. Plein des antivaleurs à Kinshasa parce que ce ne sont pas des choses à encourager. Nous vous avons proposé cet élément, cette émission, pour vous dire que la jeunesse est en danger. Nous sommes contre la pratique c'est ce qui entraîne le viol. Yo nyonso telemi yo no sumisise mati ibongo soko kekuno kuti mwasi te téléspectateurs de la viol. On est contre ça, on est contre ces pratiques. Nous conseillons la jeunesse de rester ferme, de ne pas céder à anti-valeur. Aujourd'hui on est jeune, demain on sera parents. Yo guerre na no bandité, baba l'union socialiste na robetaka likolo pona ko intimider population. Bongo tango ba Rwanda ba roya. Pour tirer na nini. Tous les leçons. Merci.